Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Mwenye kutuonesha njia ya Bwana, mwenye ataniaminia atafika kwenye Baba iko. Mimi narudisha basi mikrofoni kwa kaka nganga nzambe mokonzi wetuka ya ngiringiri mingi bakobenga ka na paroisse ya Nyangara mboka mokonzi Kinshasa, Reverend André Omeyamba yende autiko leisa biso kote ya biso mate ya masolo nde mate ya maiwana masuki samina malako mate ya masantu malendi si masantu ma tata André Benza toba moko wa bapesi malako na tata mokonzo abule kasi maso mate ya maiwana malendi si maiwana ma semboli penda mapesi na bandimi bayoki ete ya solo lingomba lizongi ndenge ezalaka na kala zambi lingomba liye boyelobi yeme moko abapesi malako na tata mokonzo abule ye alobi ete lingomba likomi ete esika ya mioko mimbongo kasi ezali bongo te lingomba liye lizali mpona kobikisa milimo mya bato ezali lingomba ngani tata molimo mosantu ebongi ete libikisa libongola moko wa bapesi malako ona otikolakisa elongi ya tata mokonzo abule okati ya losambo okolomwaelo maloba mboka yo ndeko wangai bebe kapita. Oui papa Sami ya solo batata ba mama tomoni bandeko na biso MSSK bango wana bazali kopusana poda koya kotombola bendele pa ya papa Songia Nzila papa Fumambanza oyo alakisaki elongi na ye mukolo mwa lelo elongi ya papa mokonzi abule na kati ya tempelo ndenge tolobaka ntango nyonso esengo ezali na libota oyo bazali na nzambe na bango oyo tooki na kati ya tempelo wana ezali bile ya molimo oyo akopesa biso ya solo oyo tozali koyoka baterme ya minene ezali kobima nyonso kaka pamba te toyokaki bakombo mosusu bazimbisi toyoki bapointer toyoki lisusu baba donc bakombo eza na kati ya bible ebele nyonso batwenge toyokaki dwenge ezali moto ya songiso mpona kotanga bible koyoka makambo ya solosolo oyo ezali kobima na kati ya bibilia nyonso ezali kaka mpona kopurifie biso mpona konet azali kolingela biso wala tomoni mama dirigeante mama Balbine Wawina ye wana pusani ya solo mpona kotombola mpe kobenga mpenza nkolo azwa lokumu pamba te ebongi na ye tosalela bongo miso na matoi tolanda lokumu mpe nkembo oyo ezali kopesama na bandeko na biso ya MSSK lukeba binduka bya nzitusu lukumbama lutintama lusundika longa bakulu monso ya lubakala lubaluka kola mfumo nolo lusundika longa vunda vana vulu kono kwa nikuka mpungi ankumamana susumuka kindu tintama mukuna mpulantini mpungi anditusu kwa tata ndongisi
lukulula moko. Kabuja bimanti babendele vana fuliken ndolo. Binvuka bianjitusu lubaluka kulubakala ndolo. Munkuma manu anjatulu anjitusu mpungi. Papa ye! Papa Sangezila oye! Oye! Kapiteni Selemi oye! Ya solo batata mama wana commandement yotuko pisama epa ya mama dirigeante mama wawina balbine ya solo ye wana utiko tomba la bendele epa ya nkolo kola kise solo ngomba ya bule ndenge toyaka tozoya kotala ndenge nini Yerusalemi azali kosala pamba te Yerusalemi batindaka ete Yerusalemi nde atindaka nyonso tozali komona awa ya kitoko tokomema yango esika nyonso oyo biso tozali na batelefone mibale ezali awa oyo nyonso akwei portable na ye ya kitoko ya sika. Voilà, akoya kopesa ba marque awa, aye kozwa ba telefone na ye toza nango awa na presse. Na sima awa kutu ingiza kati ya Babele mupya yenye inapita basi yafatu iwe kuheshimu. Yeye kukia kusambaza, lakini alikuya kutuunganisha pamoja. Kweli kukizazi yenye kupita au Babele ya zamani kwa kili mbaya ya ule baba Nimerode nje yenye ilileta kukawana maruga imekuya mbali. Lakini kwa kizazi ya ini baba Roho Mtakatifu amekuya basi kutuchanga. Pale tunaona walinda wapika murinja wao wale wako wanapita mbele ya baba mushauri wa baba Roho Mtakatifu kwa kuonesha kama leo ni siku ya furaha, siku ya Sabata yenye tunamutoleaka Baba Mungu. Wani Mungu akifurahi na sisi tumepata mabaraka. Baba Samuele, hautakosa neno mbili ya kuongeza kwenye tuko tunaona wapika murinja wa wale wako wanapita mbele ya Bwana. Umesema nini baba? Iyo sasa ipi wana lifirira kafu ye dilengelami obosobwa moko bapesi mala konata mokonda bule yango liwana yaliko salema ete toti kotala